Nazalaka faire ndenge na bimisa bana ezolakisa penza ke mosala malamu oyo nga na sali na même nzete soki ezobima bambuma te po bato balia ekozala nzete malamu te comme lelo nga na bimisi bana même ata bazo reconnaître o bima baza reconnaître te mais nga na sina sali oyo ngai mosala nga na ye sima ya mama Chala Mwana te soko otali musique ya Chala Mwana na ya ngai eza musique ekeseni Chala Mwana za na style na ye eloko ekeseni place na tempo tempo nga na zo betela de tempo oyo mama Chala Mwana azo betete malgré tout tozo beta musique ya chuluba mais to keseni ba rythme pour na kotala bien tozaka biso mibale mwasi na mobali ya zo bimisa bana ndenge bazokende ngape na zo bimisa bana ndenge bazokende tozaka biso mintu bongo kadi yo te na place toza biso mibale na mama Chala tozambula moko te kabe misuka atalinga na zala ko benga nga vie mais pourquoi na ko bengi mwana te aza star aza leader mais azali mwana wana esa mwana moko to polisi aza mwana moko to latisi aza mwana okobenga mwana azali mwana oyo yo okolisi ozoko olakisi musala aza mwana na yo oui ata ye atelemi akolobaka ke papa na ngai pona nini po ayokoli musala epa na ngai akoli epa na ngai abali epa na ngai abote epa na ngai kana za papa na ye ndondo wakatwa banyinga kulaki munkamba vobwa chinye benale lunwa kutulula mikenji ya banyinga nutoku makasa na shabatande tudibe na muntu lwa tusombe kabakamwe chimanyi nuchaba na bakabongwe batubende ne tubuki munshingwe nujilamika kubisa non pouvoir eza ya baluba te pouvoir lokola ngai nazali orchestre bayude du Congo nazaka susu muluba te nazali du Congo international donc ngai kutu naza kasayen d'origine mais koyo na musana nazo sana naza susu kasayen ti pona nini po naza ndeko ya mundele naza ndeko ya mukongo naza ndeko pouvoir eza ya baluba te pouvoir eza ya ba congolais pouvoir eza soko lobi pouvoir eza baluba jamais ngapo na nini ngaba zo benga ngai nani orchestre bayude du Kasaite da che kombo ya orchestre na ngai bayude du Congo international po naza congolais sur la mamba site ce total mamba site c'est 001 donc tous en number 1 mukonja bas ya ba 001 blague télé loi sur le biso makambe Victoria télévision Victoria TV et yana ba mupepa siga yana ba mnaona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo kutozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble sida bile la ndenga ilusa Victoria certa. Amen. Voilà, bonjour très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à partir de partout. Nous sommes sur Congo Victoria et bien je suis là, j'ai mis Maïbel, le gros bébé de la presse congolaise. Donc je vais m'entretenir avec l'empereur Lelimba. Et bah Wakuchila, voilà, donc c'est lui l'empereur, le président, il y a artiste, c'est tout ça la musique folklorique, donc tous années vraiment sur ce plateau. Merci beaucoup dans l'œil image, merci à mon boss JB Koumalou, le vrai pétrolier de Dallas. Voilà, Nazana Yemoko l'empereur. L'empereur, bonjour. Bonjour Yaya. Bonne santé. Tout ça quand qui m'y le dimanche. Ouais. Voilà donc l'empereur, on les a la raponani, tant bien que l'empereur, c'est dû à quoi? Omoni na mukili tuzaka na barua siko barua tuzana ba chef coutumier wana nde barua siko ba pesanga kombo ya empereur pourquoi pongande nazo représenter tous les chefs coutumiers nazali ko représenter culture kasaïen na kati ya République démocratique du Congo tina monde mobimba yango moni bazwa kombo wana monene babambangai kombo ya l'empereur Wakunchila. Ce que le lope na musique non oboti pe banebe na musique non. Est-ce que vous êtes fier le na banu to babimi na musique folklorique na simana? Est-ce que vous êtes fier que ba reconnaître kayo que non des pères na bango na musique o? Bon nga nazalaka fier ndenge na bimisa bana. Ezolakisa penza ke musala malamu oyo nga na sali na même nzete soki ezobima bambuma te po bato balia ekozala nzete malamu te. Comme lelo nga na bimisi bana même ata bazo reconnaître o bima baza reconnaître te
mais nga na si na sali oyo ngai musala pona nini po ceux qui na cause la égoïste pona nazala kaka ngai moko babenga ka empereur non na koki ko voyager na kende pe mboka mindele mais mboka soki etikalisa artiste oyo représenter ngai eza bien te ndenge bana babotami po ba leader musu bazaka na motema mabe po ndenge pe bakei basali pe ba orchestre ya bango elongoli ngai eloko moko te natikali kaka empereur po muntu akei akena mungongo mingongo mususu ekozala pe evandi ezangi musala tokozaka mungongo wana tobakisi bakamboke liboso pona ngai nazopesa bango ba chance ebele po baza pe ba responsable baza na bana baza na basi baza na ba famille mais soki akomi chômeur sikoyo bana naye bakolia ndenge nini famille bakolia ndenge nini pe moi passe bana oyo bimisi motala na ba émission na ba porter parole na bona ba mission na bango bazoko boya yo e mo pe besala ko pe moi passe alors soki bazo boya ngai problème ezate baboya pe na nzambe te soki bazo boya ngai po nga naza moto mokili baboya pe na nzambe po nzambe nde asali biso na bango ngai na bimisi bango me bazo boya ngai mais wana bazo boya na nzambe c'est ça. Voilà l'empereur mais on reconnaîtra pe que non de ozabongo oya na sima mama tchala mwana poto ebi na mutu tshaka ni mama tchala mwana ce que différence ni ya musique ya tchala mwana musique oyo salaka donc nga na ye sima ya mama tchala mwana te soko tali musique ya tchala mwana na ya ngai eza musique ekeseni tchala mwana za na style na ye eloko ekeseni place wana tempo tempo nga nazobetela nde tempo oyo mama tchala mwana azobeta te malgré tout tozobeta musique ya chuluba mais tokeseni ba rythme ozoko mutu na rythme na ye toza rythme moko te tempo ekeseni ozo comprendre ya zo sala style na ya za ser na ngai donc yende mutu amoni sanza amoni moi liboso na ngai nga na yokolanda mais tozobeta musique ya culture moko mais musique wana za différent na ba relation bien mo pe bobengala ka maser boni wana ser na ngai soki nazangi akopesa ngai soki yazangi akosenga ngai service to sali yango donc ngana ye makambo ya polémique calculer que pour na kotala bien tozaka biso mibale mwasi na mobali ya azobimisa bana ndenge bazokende nga pe nazobimisa bana ndenge bazokende tozaka biso mintu bongo kadi yo te na place toza biso mibale na mama tchala mais tozobimisa de bana bakadi yo bana baza bana ozomona biso toza biso mibale mwasi na mobali mais tozobimisa nde bana le quoi ne dit que so ba tunsu pe ko benga mutu mwana misusu na ba artiste bon loka o dénigrer ebité l'empereur to zambola moko te quand même ce ka talinga na zala ko benga nga vie mais pourquoi na ko bengi mwana te aza star aza leader mais azali mwana wana esa mwana moko to kolisi aza mwana moko to latisi aza mwana ko benga mwana azali mwana oyo yo okolisi ozoko olakisi musala aza mwana na yo oui ata ye atelemi akolobaka ke papa na ngai pona nini po ayokoli musala epa na ngai akoli epa na ngai abali epa na ngai abote epa na ngai kana za papa na ye. Voilà donc l'empereur mais namona place au salle la répétition namona ka ezaka place na yo ou bien pour louaka pour namona déplique à ces produits wana kuna nyosiko ezala ni yo mto produisa bango ou alors pesa bango espace ofele ba futaka na bango pété. Le problème est wana moni ngai depuis na banda ko beta musique muto atikala ko pesa nga instrumenté espace wana eza place na ngai moko na sali espace wana ozomona ngande mutu na tongi ngai moko na mbongo na ngai omoni na zui instrument na tie ba petit na biso bozwa ka instrument salle ba droit d'entrée eza ya bango donc basala ngo fele ba futaka te fele ba droit d'entrée na bango wana ba chaka na ba poche na bango instrument ezala ko ofele salle wana ezala ko ofele mais ngana te kaka mulangi na nga masanga masanga ezala ya yo place eza ya ngai instrument eza ya ngai nyonso eza wana eza ya ngai eza te na futelaka te na tonga nde ozomona eloko wana nde napesi ba petit na biso po betaka na biso mutu na mutu nde ya bango ba 1000 francs ba 2000 nyonso ba 2000 wana ya bango instrument ofele mais depuis nga na botama depuis nga na kola mutu atakala kopesa nga instrument ke empereur ezwa instrument eza mokavaka bon eza aux opportunités eza nde motema eza na ba star musu baza na ba instrument mais bakabaka ngote mais calculer akobuma drum menga moka na zumbo kaka na bongisi po ya za na mbongo kobongisa ngote azobunda kaka po alonga vie c'est ça. Vous contribuez à la culture congolaise. Lorsque na part dans mon pays, est-ce que culture na biso peut reconnaître par rapport à salo sala la musique folklorique. Oui, bah je reconnaître ma casse. Ga dans un patrimoine, dans un monument ya Grand Kasai. Donc il faut ba reconnaître ngai. Mutu nyonso même ataza na gouvernement, même ataza commerçant, même ataza politicien, ayebi déjà que
na Kasai toza na leader on a biso aza mutu tel bon ceux qui tokiti même na Kasai c'est biso to utina musique donc au komona bazo ya mbanga lokola Michael Jackson do ende sikangai oui ceux qui na Kasai partout kutu même à Kasai pambate même ceux qui na kiti na Bandundu même ceux qui na kiti na Kikwiti ceux qui na kiti partout au monde même en Europe donc bazo ya mbanga lokola sarmoko donc na kosa la pe ngai na koloba ke ba plein na ngai zaka par téléphone bo moninga na kosa la plein ngai na koza na 50 personnes na musique na ngai mais naza lokola naza na 1000 personnes pour la recette pour bato bakota ka musique na ngai baza ba responsable aza responsable ayibi déjà que ndé nazo kende musique ba boss on a to alu fallait empereur le limba il fallait naza na droit d'entrée faut naza na mbongo komela ta 5 kazi ya masanga ezala pe mbongo ya ko bamba donc 50 personnes comme des salles 200 personnes na la runga na compter siko et ça bien mais ce que le bato ko senga pe mo featuring mo na jibe mpiana po yo muluba jibe mpiana pe muluba boko sa pe mo featuring mo bo pe tomboli so bien en musique na bino ya ma voix ya baluba moi tu luba mo jeme et ça la rapeka moi bien ni musique mikolo yo sans chiluba musique wana eza elengite musique nyonso ya ba orchestre nyonso soki babwaki chiluba na katite musique eza bien te koloba te ke featuring na kosala na jibe na kosala na kofi na kosala na musicien nyonso featuring eza chiluba soki babwaki yango te komona ata animateur azoyemba te abwaki mwa eloko moko ya chiluba boye moni musique yango ekomi ele mongo kuna style mabele lisi bakosepela te po bamona comme si bomba basala musique te non basala musique te pona nini yo moni te ke mabele lisi akufi na zwi bana na ye René Lokwa na encadrer bango bazobete pa na nga pona nini kolakisa te ke bolingo nde yango wana bakosilika pona nini nga pe naza papa na bango oui bozodonda po bino mbosimi pouvoir ya baluba est-ce que la musique pe bongo est-ce que musique pe bongo zoba na pe na politique non pouvoir eza ya baluba te pouvoir lokola ngai nazali orchestre bayude du Congo nazaka susu moluba te nazali du Congo international donc ngai kutu naza kasayen d'origine mais koyo na musana nazo sana naza susu kasayen ti pona nini po naza ndeko ya mundele naza ndeko ya mukongo naza ndeko pouvoir eza ya baluba te pouvoir eza ya ba congolais pouvoir eza soko lobi pouvoir eza baluba jamais nga pona nini nga bazobenga ngai en nani orchestre bayude du Kasai te la che combo à orchestre na ngai bayude du Congo international po naza congolais pouvoir eza baluba te pouvoir eza ba congolais opéra mais yembo mo muke ba comprendre et puis moi message moko bana baluba ba koyoka ngo à travers le yembo na opé ça on peut bien ndondo waka to abanyinga kula kimunkamba vobwa chinye benale lunwa kutulula mikenji ya banyinga nutoku makasa na shabatande tudibe na muntu lwa tusombe kabakamwe chimanyi nu chabana bakabongwe batu bende ne tubuki munshingwe nujilamika kubisamba kwa kayankole wakashikile vula wakaleja kalume kwabwe mamwe olingolo bani lobini maloba to lobia ponga la yo ke loko tona ka zo yemba mona tozali na mai moko ndenge babenga ka mai ya nkamba wana mais tozana mai moko kombo nango laki munkamba dolo basko baluba ya Kasai oriental na baluba ya Kasai central basangana ka bakoko na biso basangana ka ke lelo tozana deux Kasai moto ya ko trahir moninga o ya yeza kaka liwa po lelo tozomona sikoyo même ata baza na politique même ata baza ba commerçant bazo wela bokunzi soit bazo lingana susu te mais bakoko na biso bayebisaki biso ndenge wana te na mai wana po mai wana eza sous forme ya mutu ezalaki mai moko bato bazo kende na 2 heures bazo luka mai bazo mona te tango posa mai ekangaka bango bamuni mai muke ebimi babandi ko wela mai wana ti lelo mai wana ekomi de sous forme ya mutu eza na mutu eza na maboko mais bakoko na biso bayaka bango ya Kasai oriental Kasai occidental bavandaka balobi ke toza bato moko biso toyokana kana biso moto akotere moninga azati yango ndo mona nde nazo yembela bango pona ko chuter malobaka oyo lobi wana pona mai wana de banda loba muteke no ko sala maloba ya mai wana pona ko sensibi ba artiste na ndenge ya idea ya maisha ko fansa pena ko fiolo mede ba jibe mpiana ba werason ba vanda parce que papa basi ba kena ba pe à leurs âmes pour que bolingo zonga unité wana polémique za la loyal mais ya ndenge ya leote pour honneur ya musique congolaise et tombo makaka aboni polémique za la gambongo te polémique ezambongo te po mutu na mutu azobeta musique na ndenge na ye polémique sur bazui polémique batie ezali mbongo te bolingo d'abord tolingana même atana mukanda nzambe balobi ke linga mutu ndenge omilingi
ozo comprendre ce que tosalaka ndenge wana peut-être po ke totundisa bato na sala totika moto na moto déjà aza na succès na ye aluka succès na ye na ndenge na ye mais tolingana lokola bandeko toza bakongolais pourquoi biso tokoyinana lokola toza bato ya mboka mosusu moto awuti mboka ya mopaya aza te biso nyonso tobotami awa tokoli apo fo tolingana na biso yango nazobeta sete na bandeko na nga baartiste fo tolinganaka na biso tozala bomoko mpo Congo eza ya biso moko toza bakongolais tokokufa kaka bakongolais. Quelques personnes m'a dédicace et puis moi numéro de contact il y a bureau au bako rejoindre bino. Donc ngai dédicace napesi kaka bato nyonso o balingaka ngai napesaka dédicace ya kena pesa moto moko mibale misato mpo lobi na lobi na kende pa na ya pesa ngala arte napesaka kaka peuple congolais mbote mingi na baoyo balingaka ngai na baoyo balingaka ngai te mais nalingi bango. Voilà. Merci beaucoup. Numéro à bureau ezali 090 0990 43 41 43 0990 43 41 43. Voilà, merci beaucoup l'empereur Lili Mwakundemba donc Wakunchila donc merci beaucoup na bafan tout au besoin na abso partout ça l'aura bien pour entretenir na star munene ya musique folklorique a boti banebele bakadi yo à part bakadi yo bana msuba botami moko pa ye marabu ya moi si na bosa ndé kombo na c'est pour dire que ye pas fier lelo ya komona ki azana bana oyo abimisi na musique ata lelo bakoboya ye ata lelo bako dénigrer mais bato ba yebi histoire bato ba yebi source makamba ko comprendre que non papa ya bango eza yeyo donc lelo banebele babimi na ba orchestre impolitesse bato reconnaître que non on est papa dans la musique ils a ignorance yango le big ngana dans la problème te babo yanga basa la le temps donné que ba yebi ki ngande mutne bimisa bango basa la évoluer basa la ba responsable voilà je dis merci beaucoup na batno se bozala ki wana donc na Congo Victoria Télévision c'était Jemima Ibele le gros bébé de la presse congolaise de la femme riche la beauté femme moko na bango nyonso tout voilà merci beaucoup na batutu oyo Bota la salutation à mon boss JB Koumalouta le vrai pétrolier de Dallas boss Azamoko JB Koumalouta le vrai pétrolier de Dallas Georges Luboma depuis Dallas merci beaucoup messieurs boss hein, donc na Dallas voilà merci pour notre soutien yo Hercule bon vote tu blâmer belé merci parce que l'autre kangate hein donc ça la bien donc descendant King Kesta emene ya dadi ma bibi Mokondia mon bel double commune na Paris merci d'avant Toulouse de Bruxelles Dani Mouyenge na Paris da voilà ça la bien merci beaucoup l'artiste Rema Rosey ouais bien ko dédicacer nga vous ça bien donc to ça la promotion nze moi so bimina ko lobela ngo pour que va comprendre que musala et qui n'aura toujours kitoko voilà son est fini je dis merci na batni surtout c'était Jemima Ibele le gros bébé de la presse congolaise L'œil merci pour la image maman scellée dans Londres bino tunelinga bino moi mingi Ogi Manzambi na Paris merci beaucoup on se retrouve prochainement si Dieu ne revient pas et que la paix du Seigneur règne dans votre maison au revoir et à la prochaine bye bye Osola ma site ce total ma site c'est 001 donc tous en number 1 mukonja bas il y a 001 blague télé loi sur le biso marambead Victoria Télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana mama amnaona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilele la ndenga ilusa Victoria certa amen chiki